Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas l'habitude d'amener ma vie privée sur les réseaux sociaux. Et si j'allume ma caméra ce matin pour parler, je vais juste que vous m'aidiez à retrouver cet homme que je vais mettre la photo ici tout à l'heure. Il a abusé de ma fille en rentrant de l'école. C'est leur chauffeur. Une petite fille. Et il a pris la faute. Je me sens tellement impuissante. Vraiment impuissante. Aidez-moi à les retrouver, s'il vous plaît. Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas l'habitude d'amener ma vie privée sur les réseaux sociaux. Et si j'allume ma caméra ce matin pour parler, je vais juste que vous m'aidiez à retrouver cet homme que je vais mettre la photo ici tout à l'heure. Il a abusé de ma fille en rentrant de l'école. C'est leur chauffeur. Une petite fille. Et il a pris la faute. Je me sens tellement impuissante. Vraiment impuissante. Aidez-moi à les retrouver, s'il vous plaît. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre page, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez ces liens, ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas, partagez-nous ces liens pour que message Oyo et atteindre Mutu Oyo, il faut azala arrêter. La famille, je ne sais pas si vous voyez mes yeux, je pleurais quand je vis le message, la vidéo de Maman Rose. Ça m'a fait trop mal. Biso batoto za ba maman ya bana ke ya basi. Tel que moi, je suis la maman de filles. Je n'ai que deux filles. Quand je vis cette vidéo, je me suis dit non, je ne peux pas rester bras croisés. Je dois parler. Ndeko nanga yo ozolanda vidéo oyo. Partagez vidéo au maximum. Papa oyo bozo mona photo na ye oyo. Il faut bakanga ye. Il doit nous dire ezalaka boye comme yo c'est l'envoûtement, mais il a déjà abusé de l'enfant. Pourquoi? Basi bazana bango ebele na Kinshasa na biso awa. Na paka Djuma basi bazana bango ebele parce que c'est un chauffeur. On va pas me dire que non azana mbongo te akoke kofuta basi o bazara batelema na balabala koluka mbongo pona ba comme ça donc misala na bango eza kibondumba si je veux bien le dire. Pourquoi seulement avec l'enfant d'autrui? Pourquoi que baby sa vie à moi na ya bato? La famille, ça m'a fait trop mal. Je me suis dit, non, je veux pas. Non, Vanda Penza Kimiate, je veux faire le fils que c'est Nazo Zela, information sont complet. Ok? Je veux revenir. Mais là, c'était juste pour que Nasa la moi vite fait, pour que message ezala vraiment passé na batunion, surtout au balandarabiso na YouTube, sur les réseaux sociaux. Ça fait trop mal, la grande famille. Ça fait trop mal. Pourquoi nini ma aussi na mité ma bato? Pourquoi nini ma aussi na mité ma bato?
Le monsieur, la grande famille de B52, de partout où vous êtes, oyo ayebi papa, oyo yo, pardon, bon contactez biso. Bon contactez biso na numéro oyo, bon pesa biso ba information na nyonso. Il faut tokanga papa oyo. Il faut vraiment tokanga e. Et puis si passe, hein, dans mon thème. Vous voyez même la maman, elle n'arrive même pas à parler. Elle n'arrive pas à parler. Pourquoi? Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Moi, na traumatisme. Moi, na kokola ne loko na mutu. Nzamba a fortifié bango. Nzamba pesa makasi na famille o. Bonjour chers parents. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas l'habitude d'amener ma vie privée sur les réseaux sociaux. Et si j'allume ma caméra ce matin pour parler, je vais juste que vous m'aidiez à retrouver cet homme, que je vais mettre la photo ici tout à l'heure. Il a abusé de ma fille en rentrant de l'école. C'est leur chauffeur. Une petite fille. Et il a pris la faute. Je me sens tellement impuissante. Vraiment impuissante. Aidez-moi à les retrouver, s'il vous plaît. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pour na ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kité baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, ba comment ko organiser chaque année pour na ko award o pour na ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer, OK, soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product. Ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé. Produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga pona problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na comme na oubli moko ko sakana ngote insomnie, nzoto passe ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer na problème ya nerf sciatique. Na bade ko kotambola te ko mouver te ko kumba mate mais sikoyo na komi très bien à travers
baproduit oyo yango nalobi non esenge na ngai na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo oyo kokomela yo santé eza yo bien te oza na problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nzoto pasi makolo pasi ozokoka koskende me mosala te oza na problème ya diabète contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Vous avez un problème, il y a kyste, problème, il y a myome, problème, il y a stérilité, problème, il y a fragilité, problème, il y a problème, oh, ils ont tout mis sa santé, na yo, pour hésiter au contacter na numéro na ngai, vous avez un problème, oh yo, et bah sous qu'ils ont katana, vous avez un problème, il y a po, bah produit na biso, aider biso pour la santé, pe beauté, na biso, vous avez un problème, ni les autres déranger yo. Hésiter te prostate ezotumbisa yo hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tu alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo za nango te mais ba projet na yo okosala yango te alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prité na lingaka bino mingi ya ngwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali Maman Joséphine, Maman Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ma maladie wana nyonso tout, o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo
te okozanga produit oyo te yango na ye kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soki olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, bosika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.